Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, nous vous saluons de partout. C'est votre émission spéciale face au bulldozer. Et donc, deux personnes, des journalistes, face, il y a un invité Oyo, à Elibiso Awa, et Toyeba, Nengenini, tout na mituna, Nengebito Salaki, conseiller en communication Marté Solo, pour découvrir invité na biso, et Yamboto Banda, Nazanga Mokote, Zalina, Mwanamboka, Eric Solo. Bote na onde. Na sepesi tukokutana na ngai na yo na plateau na mokoma lelo oyo na tango moke tozalaki bongo na conseiller Martin Solo Poba toyambaki na kati ya émission oyo ezalaki entretien spécial alandaki ba question ba félicitations ezalaki tellement ebele merci na ba internaute bandeko nyonso oyo omesana kosala biso confiance en tout cas tozali wana au cas de besoin bandeko wana na posa ba to passer émission tozali wana ba numéro ezali obengi biso ekozala eloko moko malamu lembote mingi na bino bayimboka obomesana kolanda biso na kati ya émission oyo losako pona bino tozali awa na mwana mboka oboko découvrir awa na motango moke. Voilà, mesdames et messieurs, de quoi sera-t-il question dans cette émission face au bulldozer André Matombe et Eric Solo? Et qu'est-ce qui était à la base des troubles à l'Assemblée provinciale du Congo central? Boyoka ki bandeko, boyoka kutute, boyoka ki mona ki lisusu, ndenge bazali kopanza na kati ya hémicycle ya Assemblée provinciale ya Congo central, bato balobi me ba Congo balinga luzitu. Pourquoi désordre à Boyba Kamwe? Et voilà pourquoi to bengisi mwana mboka Kisilu Rifin Kisilu oya yebani makasi na Matadi azali Eli ya ville portuaire ya Matadi et oya azali ami de la presse de epanaye to yeba un peu tout les mituna parce que na nungu batu mususu ba milai kotanga pe ko na ye et le wagi to ya kutaye ce qui est à Congo to za bongote mbote mwana mboka mbote papa journaliste équipe de bulldozer parce que bulldozer à ta place nzela zate yango efongolaka toujours nzela parce que ko kanganga na invitation ya tongo après événement eza facilité de faux à la bulldozer. En tout cas alors ningi bazali komituna ningi yango elekaki na assemblée provinciale ya Congo central na mokolo lobby et balobi vraiment bitumba wana tundu batu babundaki il est un peu comme ça d'une manière générale ningi yango ezalaki vraiment à la base il y a trouble automonaki. Bon merci na bandi ke ngai moko na bino nyonso tozalaki surpris pour na trouble donc pour na trouble zali surpris parce que ngai nazalaki na matadité nazalaki na nkamba nazongaki matadi kaka na 3 heures ya lobby le 6 na 3 heures donc tina yaki même na musique nazalaki trop fatigué problème ezalaki problème ya bureau d'âge mais na kati ya problème wana eza na ba parce que tous les deux camps eza ba camp ba pétitionnaire oyo basaleli président na vice président pétition na pétitionnaire oyo basaleli rapporteur pétition mais na règlement oyo ya biso na article 30 72 heures si elekaki pour cela que ba pétitionnaire on mususu amonaki non eza susu likambo ya ko traiter te mais faut total directeur ya administration aya po bayebisa ye tozelaki na salle mpona kozela directeur ya administration amata po tosolola na ye ezalaki bongo mais ngai ntango navandaki na nsima na nga eza na mutu moko azofilme kaka iniki ngai donc sikoyo omoni nde toza na mokili mutu na mutu aza na modèle na ye aza na spiritualité na ye aza na ndenge na nini wana
esprit etindi nga na tala atala bongo mina oh moto nga azo filmer abomi téléphone na jouer téléphone na pesi moninga moko tala soki azo filmer nga moninga na tali abi oui azo ko filmer yo nga na baluki na yebisi ye ke non ozo filmer nga na tension nini problème ça tout c'est là ce qui prenait esili na koluka na yeba nani mutu atindi yo et puis na intention nini na sili si kutu koluba na yete na simalanga koto yo na moni ba mesa ba kiti e bandi ko mata na kati ya assemblée alors na kati ya assemblée to yebi bikolo to fandaka na bango na tali liboso na moni mbuta na biso ya chef coutumier Songololo muta Jacob Kumoyo na précipité pour kende ko secourir mbuta wana ba image ya wana bazotala donc kiti kutu moko ngo kende ko pozo mbuta ezoenga na loboko na sacrifier loboko nanga pour na protéger mbuta nde na zui mbuta na tie na mukongo na ngai bana likolo ya salle ti côté la police ezalaki pour na protéger mbuta nyonso elekaki na sima nazali déjà na se na monaki lisusu te. Voilà, toujours continuer na yo avant de passer sa parole de pas à mon amour Eric Solo, mais je sais pas comment ça l'émission na lingala pour nous permettre ba imbo kabazo ba peut-être pas la difficulté à Congo ou français pas comprendre si facilement. Je dis que aux ala ramuto kunaka ba culture na biso Congo. En tout cas ba ndeko woli biso mais avant émission ici là mon amour honorable Rifek ici la copie sa biso résumé na Congo. Honorable, Tolandi interview à honorable Atou Matouwana, où il a expliqué ma camounenge bandaki. Mais alobi nion se bandaki est pas na yo. Nion se bandaki est pas na yo ma camoua téléphone c'est vrai au lobby yango. Donc ce qui yo au recommande na yo te que ba filmer yo. En tout cas, sinon ma camoua nion se salema qui nango pété. Et d'où bazoni ko incriminer yo. Comme on a yango bazoni ko tanga ngo par-ci par-là. Bon, naïbité honorable Atou Matouwana, Mbuta ou nako ko respecter mingi. Bon, tous les gens il y a parlement, batuna batu baroza la peine à jalousie, il y a muninga moroboye par rapport il y a nengi azo ko est vrai ou bien quoi wana naïbité. Parce que ngai soki azali ko tala. Soyez pas que des autres de Gozala, on a évité. On a expliqué que bino que non, on a moutozo filmé nga azali député na yebi pays été. Nanya ko sepela mutoya ko filmer kakaye si mamu Congo na ye. Et tension azanango na yebité. Na yebi yepete. Donako lobisa été. Na beta ki mbata, na finga ki et c'est la gangaki domoni que na menace qui était au gangati. Honorable pour nini obangaki parce que c'est mal lobani ya mabe yo lobaki c'est ba filmer yo fina o mutute yo lobini mabe mutute potinda yo banga ou parce que mutu a filmer. Est-ce que ça l'a interdit et pas batu ba filmer na kati assemblée? Oui, ngai mutu ko yate spécialement na intention na sima mukongolanga a filmer kaka ngai. A filmer kaka ngai non wana ngana ko eza vraiment ceux qui mutu filmer salle nyonso ba journaliste baza ebele ba journaliste baza na ba caméra ebele bazo filmer na bango eza problème te mutu ko sala spécialement te a ko filmer kaka nga et puis eza sujet il y a des autres te ceux qui mutu ngazo lobisa mutu aux comprendre ba député ba sali ba des autres députés sans les autres. Ngana soigné na député mon côté. Na pesi mbata na député mon côté. Député mon côté a simbinga na nzoto. Député mon côté a fingi ngai. Oyo ba hier à tout moto ba za kotala. Aluka député oyo abandaki des autres. Parce que hier za kotala parce que mon équipe nga tcheki mu Congo. Na tcheki mu Congo na solo la na
na zo na mutu azo filmenga mais soki honorable atubwana amonaki bato abani des autres fatanga bato abani des autres atanga bato babundi atanga bato basali kasi parce que na simbi atakiti te na simbi ata papier te na papier na bokela mutu parce que eza culture na ngai te critique na ngai te na sibomoni pourquoi atubwana lobi te que grâce à Rifin qui selou honorable Kumoyo a se sauvé na problème. Pourquoi témoigner en côté? Parce que bango nyonso batiki moninga na bango muta ndengwana. Parce que ça na kana bango ba pétitionnaire, surtout le baka. Pourquoi batiki ngai, so ngai muta des autres. Poni la bambi papa wana te na mabele. Pona nini? Poni na protéger papa wana, mais ça parmi ba pétitionnaire. Bango nyonso bakimi batiki batie na bango. Batie na bango. Maintenant azambuta na biso parce que au moins la culture Congo atabo potani na kati ya famille. Très bien. Et au senga teke bo panzana. Vous êtes toujours na kati ya famille. Biso la culture na biso et puis na éviter na le bango mettre foi, na colis sportif, na sali ba combat et belé ya ring. Na zana zéro combat ya balabala. Zéro. Combat ya balabala zéro. Et puis ceux qui ont une tension Kobunda. Non. Merci. Voilà, merci beaucoup honorable Rifin Kisilou d'Antiantima. Peno auto solo la bisito zaliwana pona kutuna kaka mituna par rapport à makambo uti koleka lobby na kati ya ensemble ça li passe na population komona takoba ko benga bino ba honorable na kombo wana honorable honorabilité obozaka nango wana komona bino kopanza ensemble komona bino kosala makambo yo population amoni yango to kotuna na rana bino ya ba honorable omoteke makambo wana bino bosali ezali makambo ya soni o etamboli bongo monde entier sikoto yito yeba likambo nini oyo ekaboli bino bakan po bokoma na niveau oyo ya kopanza na ensemble population akolanda bino tozo on passe likambo nde ezali yango wana eloko na koyiko loba pe na répéter yango ngai personnellement population ya matai de tindanga ite to voter pour à la gouverneur aux à la vice-gouverneur aux à la président membre à bureau peut-être population ya matadi et votanga pour na za la molobeli na bango na ke ndoko défendre ba besoin na bango na représenter bango yango na za nango kuna alors ezana batu oyo na le bango mettre foi même na front na bango ba comment bango gouverneur ba comment bango mukonzi boye ba do arola la terre arola mukate na banzi ngai eloko na za ko telemela makasi buzoba o esalamaki na manda eleki parce que na salaki na manda wana 5 fois ba gouverneur 3 fois ba président assemblée culture wana yango neza passe pour na ngai parce que toko progresser te province na biso to moni lelo banzele zo salema banje yango ne sombami mais na lelo ne so salema ezo luka toujours to sala na rendre personnellement pour nanga yango wana naza d'accord te nazaki contre ba des ordres na kati ya ensemble mais ceux qui bandinga oyo ba cassé ou bien ba bomi ndeko na ngai to yaki okutana na ensemble mutu na comportement na ye mutu na ndengene akolela et puis ngate na vota ba député nyonso pour na ye ba comportement ya député moko na moko mais acte oyo salami eza acte ya soni eza acte ya soni parce que batinda bisoté pour na ba désordre to tindama poto résoudre ba problème. Apparemment on a commis longola na groupe de bateau basaki des eaux de lobby na kati ensemble pour tanga bango banani mais ozo lobate do apparemment yondo zo commis longola non na lobby na groupe ya na lobby très bien na lobby très bien tant des autres bandits ngai
Congo na ngai pesa ki côté ba ndeko na ngai azalaki na garçon oyo azalaki ko filmer na avec garçon kani non aza après koyoka azali muto ba omeka amona boma lipa il y a quand il y a pas on pétitionne pas tous les cas à pétitionnaire le pétitionnaire comme ça il faut na président na vice-président azali muto na ba ngana tshaki muto tant des autres bandits. La vie humaine est sacrée. Parce que les autres, on a lucraté, tu perdre Moutou. C'était un bon geste. Et tu perdre Moutou. D'autant on a joué Mouta, dans le Bible, on a joué Mouta, na Kiti. Ti na se, nyonso les gars qui na sima, Olandango, ndegeni. C'était dans l'impossibilité, Boluka, Arba Palabre, Kinzo Dubo Solola, entre vous les députés, pour la Koluka, aussi, l'image de la province était toujours Congo central, toujours Congo central. C'était dans l'impossibilité à comprendre d'abord Solola, par rapport à les Cambo, vous aurez reproché, et pas il y a Babandeko, membre à bureau. Ndeko Nangaï, et loko ya pasi, ils apprennent, nous sommes des autres, intérêt à la population exatée. Ok. Toza pona ko représenter peuple na biso mais nyonso oyo ezokoleka oyo nyonso ezokoleka intérêt à population ezate eza ba intérêt individuel na biso neti nini ba intérêt individuel neti nini oyo okoyi sabane parce ozo bomba ngo jusque là bani ozo ba vrai problème té oyo eza na niveau assemblée oyo bozo linga ba des choix déjà bureau mobimba ça pour mango za nini. Mais dans le lobby, il y a un intérêt privé, intérêt personnel. Il y a Moutuna Moutou. Il y a Moutou à la Mouki, il y a non, ma pétition, non, banda kalanga na lobaki dans une émission belé. Dans ce lobango. Dans ce lobango que non, sur le terrain, tout le monde a bandingé belé. Dans le lobaki yango. Que problème est là. Na loba ki yango afa. Na loba ki yango. Yango sikoyo to komine sika wana. Merci. Voilà, dans la zone pour rappeler na ba Imboka na kati ya émission na biso oyo to sangana kana mwana mboka Eric Solo to bengi face au bulldozer et to yambi mwana mboka Rifin Kisiko azali Eli ya Matadi. Tozali ko tuna ye to ba tina il y a des ordres où ils ont été assemblée provinciale à Congo central où ils ont mis Bongo dans la ville portuaire à Matadi na Ciné Palace. Honorable Ngai Nazaré na kati ya hémicycle ya assemblée provinciale à Congo central. Nazaré na kati. Mais balobi pe lisusu ngongo na yo elekaki makasi tango zali kono. Attitude na yo tout le monde a été allé Mungongo. Place au Fandaki. Au moment où l'on a cassé les cabas députés nios. Non. Kolobana nani. Le temps où ils ont loba, ils ont loba. C'est-à-dire Mungongo n'a eu dominé à mais pétitionnaire qui permet de me sondo nazalaki mal à l'aise. Donc en quelque sorte de provocation, en quelque sorte de provocation, on va provoquer l'autre camp pour que on me capable qu'on fragiliser bango, autombokisa bango, frustrer bango et puis bango va réagir. Mais ça je vais aller qui nango et bango va réagir. Non. Ngai na provoquer qui mutu mon côté. Et puis na tanyoso otozala qui avant parce que avant ba des autres wana nazaki mingi kolala. Parce que nabi ki na tambola ki butu nazalaki mingi ya kolala. Et puis na ebité na kan wana o eza wana eza na bato ebele oyo ngana ko tumbola te. So na bi na kan wana eza na tata mosi na ngai biologique. Comment na ina? Rachel. On aura marché Rachel Aza tata mosi nanga biologique. Ezate ki ono nini Aza nekoya cousine ya papa nangai biologique. Aza na kawana. Mbuta Kabangu. Azali vie nanga ya kala. Mbuta Nkumbi
c'est mon papa. Tout le monde a mandat wana, même le lot na oyoka buta tout azolo ba contre nga mais azambuta au moins entre les députés donc il ko sola bona boy et ça na problème il y a tu peux dire quoi na bita ça na ko lobela yango toko discuter na collègue mais ils étaient aussi mena nzoto ils étaient ko zo ki ça est parce que toko lo banana yi on se comprend mais ça c'est que non tous ont intention ya mabia ko simbana déjà ma mbute belé oyo donc eza culture na bisoté na assemblée to lo banana na biso. Voilà, merci beaucoup tozali ko basa ko badayo bande ko musiba lobby ezalaki bino bozali na bino neti une ombre mais mutabana ko téléguider bino ezalaki président Mantezolo parce que président Mantezolo aboyaki même coupé ça marteau balobi même à séquestrer directeur il y a administration il y a assemblée provinciale et donc bozalaki na ba consigne déjà esengeli et bosala désordre. Bon na vie il faut to ina mutu tina ba degré musu sauter donc ceux qui oboyi sous moi na yo te ba yo ki c'est de rage ngai nalandi na moko alobi que non on aura faire bandaki parce que bazaki na réunion na bakanga on a réunion mais l'esprit na 3h du matin nazaki na réunion moko na groupe moko te na tongo na ya ensemble président Mantezolo na toko mona écouter avant ba des ordres comment na yé na toko comment na yé avant ba des ordres. À mi côté là où tu la salle il y a plénière té. Président Mantezolo aza élu de Louosi. Ndenge moko na élu de Matadi. A hôtel guidé. Na yebité hein. Ou aza na preuve na makambo wana nako lobela ngoti na sukate parce que nako témoigner loko yo ngai na lala ki na mubatute, pas na batute mais nako lobela o ya ngai. Yangai moko donc nazalaki recommandé na mututé pour des autres. Voilà, mon amboka honorable Rifin Kisilou toujours côté ko rappeler pe la bande comme ya ballon na monde entier qui a ali éli na circonscription électorale na kata ville Matadi. Donc senge bande ko bayeba yende azali en face na biso donc on a honorabilité ne azanango neto yambiye mais makambo le kaki lobi population ACP nango te baza d'accord nango te comment na tozongi sur na makambo le kaki wana moto na ngela simple apparemment projet na bino ki nango bosalaki ba montage ba cabale pona kuluka ba kanga assemblée provinciale apparemment esimbité mais na ndenge esimbité. Où en sommes-nous dans la démarche Nabino? Botiki, Bopoli, ou bien vous continuer la démarche parce que déjà, tu as beaucoup déjà, Mokanda Kuna, le point de Baba interprété, je ne sais pas, article, la cour constitutionnelle, bien sûr. Et vous avez un niveau boutique, Bopoli, et puis, je suis la minute de Kibak ensemble, tout le monde peut full stop. Et il était, maintenant, et ça, il ne passe dans mes thèmes. Pourquoi manifester on n'est pas si wana? Eza na yebité mutuna na eza vraiment na sepel nango bakanga ensemble yango zaki projet na bino non na yebité projet wana soza na papier ya projet wana ou bien na yebité hein na yebité ngala koloba oyo ngana naza pona musala na lobaki on est bandeli population il y a ville de Matadi de Tinda Kingai pour nous représenter bango après ngamo on a luka musala ekufa on a yebité ngai nazaki mbanguste comme namoni lobby ba ngunya na ngai ebele na ba réseaux sociaux bazo tia photo na ngai ya uniforme ya église na ba réseaux sociaux je ne sais pas na bétention nini parce que ça na batu o baluka toujours ko nuire un kimbangiste za na opposition te un kimbangiste azalaka na opposition te ba misusu oyo film ozomona oyo
Et si elle est calango, d'autres sont comme ça film et amanda les qui. Oh bah si quand on va comprendre de l'autre côté. Donc, bah metteur en scène, il y a pas théâtre oyo. Bah député coopérant, on a bien attendu union so. Bah député ou on a coopérant. On va luka toujours intérêt na bango. Et ça on filme. Donc, attends le lot que tu es président Moussoussou. Après une année, 2 ans, c'est simité. Parce que à Rolomane pe Soussou. Et ça bah tout oyo, ceux qui sont satisfaits. Bon, là, on a un problème. Tout cela qui est président Matoussi là. En Babane, les gars qui n'a pas qui n'a soutenu qui est ici parce que Bissot est dans l'opposition. Ou à ça pouvoir en place pour soutenir en haut. Ceux qui battent quoi ici en haut. Oh, bah, le président. Nous allons soumettre en tant que président. Mais la Rolongo l'a été. Mais vous voyez que ça la Sony n'a pas ta province à Congo central, non. Ça la Sony n'a pas assemblée, n'a hémicycle. Non, désolé, les salariés, ils continuel, perpétuel, et toujours dans le mandat, nous sommes venus à Boré Camaraka, Bambongo, Bapesa Kabila. Si vous passez dans Bongo, Bolongo le président, Bolongo le gouverneur. Beaucoup de monde a dit que beaucoup de salariés Sony et dans la province à Congo central, honorable. Dans le bas qui est en émission, Moko. Bichot va député, tout ça à la base, il y a échec et il y a province dans Bichot. Ok. Tout ça à la base, c'est ça vraiment la vérité. Tout ça à la base, tout ça. Ok. Na pointé Moutouté, parce que bon, c'est là non, n'a pas combat Moutouté. Bichot, population est indi Bichot pour tout ça la moussala. Mais nous sommes tous là. Heureusement, Nzamba sera toujours juste. Nzamba sera toujours juste. D'une manière, d'une autre, Nzamba va finir. Parce que la population a souffrir. La population n'a pas si. Parce qu'on a posé la province et Kendelibuso. Parce qu'on a posé la province. Tout le monde a intérêt à Bisso. Tout le monde a intérêt à Bisso. Mais le peuple a témoin. As témoin, et ça n'a pas tout, oh, bazo cité, bato mabele, nga lobby, bazo cité, le banda bato bafingi, bato lobby que non, faut te prendre zanda kunae, mambo bele, tout, na ça le côté. Mais bato wana bazo lobana, bango te bazo tinda bango, et ça ba adversaire politique. Aux Hollande. Très bien. Et ça n'a pas tout, oh yo, bazo finga même mouyibi, na gérant dans les shops mon côté à l'État, na yibana mutota 1000 francs na pocheté. Et puis, Mouké on a Zouaka. Dans le salaire fort, dans à 20%. 80% qui est de la population. Très bien. Et bien, je tinda, tu vas finir en Mouyibi. Je te dis, oh, c'est mon amboka. Et nous avons moutré la matadi. De moi, on a pensé à Kinkanda, moi, on a matadi. Mais heureusement, la population ne va pas répondre. Mais nous avons dit, il y a un fait, il y a un fait, peut-être que c'est un fait. Mounou fait avec la population. Donc, Mougana doit que c'est chef, ma zone Mounou, tant que pas qu'on a de l'horizon Salamaga, nous qu'on a na mairie, on a la mairie, me fonda, puis de 1 heure du temps, directeur qui a fait, non, pendant souka, on a na l'assemblée, mais bima, mais nous on met tout la bureau d'âge qui Moutanland comme président. Mais non, je suis Moutanland. Parce que pour moi, nous sommes en opposition. Nous sommes en opposition. Pour dire que on va sécher tout. Non. Cour constitutionnel, il y a président Mantezolo Sonikaka. Pour la salle, si par exemple, cour. Mais c'est un diable qui a faveur, il a raison, il a mis ça là. Tout le monde a tout mingi. C'est ni proclamé déjà, mais tant que cours, mais c'est un papa, il y a un bimaga. Donc, il y a un moment la cour, nous sommes dans la cour, il se court, mais tout bas. Ah, nous sommes en opposition à la cour, on est en opposition à la aussi. Voilà, alors, Bandeko.
esengeli na biso makambo ya malamu mpe tolobelaka yango parce que attitude lolenge ndakisa oyo honorable Kisilu alakisaki mozolobela yango pete kozwa moninga na ye député atie na mokongo esika na ngai oyo journaliste na kimi na pakati mbangu mais aucun député sauf ye azwaki ye c'est en tout cas personnellement ba image wana tangisa ngama ya misi je vais partager avec mon côté faut que voilà ye député mususu azali na ngambo yo mususu baninga na bakili ya ba pétitionnaire oyo balingaki kolongola honorable Papi Mantezolo président et puis bango bazali na ngambo mususu position na bango payé banangi nango to monaki mokolo ya ouverture ya session ya septembre oyo tango président Mantezolo a pesi discours na ye ndenge nini bana mwana mboka Kisilu na bande ngone ba bimaki ni liboso et donc bazaki na kana bazana kana bango oya bango voilà en tout cas félicitations na likambo yo sala très bon geste et geste voilà moi je crois que ba image on il faut étambola à travers le monde parce que comme on a un député comme Kiti Salolenge wana en tout cas bana matadi félicitations encore une fois et puis honorable moi mboka André Matombe batozo bossa na pe bazolo bakaka mabe donc bato bakolo bakaka mabe bisika kaka oya négativité mais côté positivité bato baotala ngote na geste oyo ya générosité wana geste moka malamu ya kokamata papa lokola honorable na biso na songololo kotia ye na mokongo na epele ya poaza nango malgré ça bandeko na ye kuna bakini mais na kamo susu ya ndeko Kisilu akamati atie na mokongo biso futo ko féliciter na geste wana tango zolobela pe mabe ya moto tala pe côté ya malamu eloko nini oyo asala kinde sika na nyaki na meka pe ko épingler par rapport à ça. Voilà, merci beaucoup Taï Kokoba c'est Kokoba honorable Kisilu en tout cas o ezali tant de vérité tant o esengi na biso toloba bosolo ngi mwana mboka Eric Solo aloba ngona lingala tango yo ozali ko vérifier téléphone ya moto ya filmaki yo en toute vérité yebisa biso ozali surtout ka yo kuna ba matisi mesa ba bwaki ba yebisa biso nani yango ya liboso oyo atombolaki mesa et a bambaki kuna oya bandaki désordre oyo ezali na assemblée et puis okotanga kombo na ye otangeli biso soza na kani ya bandeko ba pétitionner oyo obandaki kobena na bango to ya kana bino. Merci beaucoup yango na lobaki na mutuna oyo parce que kosala émission na ba bulldozer mibale oyo eza facilité mais na lobaki yango déjà tant ngai téléphone tu ngai na talaki na rosimba téléphone tala ba image na peut-être gilit atala so ba image ba filmer tant nazo solo la nazo lobana na lobana na mutu wana parce que mutu na mutu aza la voix na ye hein ndenge mungongo na ye ezali babso lobaka na se babso balobaka likolo voix naturel na ye naturel na ye des ordres et bandits on a lobaki que na muta atuma tubwana oyo azako tala azako mona il faut la yeba que nani mutu abandaki ngana cheki mukongo tangu na baluki na moni mbuta kumoyo nazo bango très bien oyo abandaki des ordres mona ki eza vérité nazo loba vérité nazo non balobi kasi ngai ba image batala ba image ngana zaki na position nini tango ba des ordres bandaki ngana zaki na position nini na lobi yango très très bien ngana cheki mukongo na salle boy na cheki mukongo na salle des ordres bandi na salle tango na baluki ba quitte ça déjà likolo na lobi très bien quitte soit ki ngana na loboko pona ko protéger mutakumoyo baninga na nyonso baninga nyonso ba jeune bazakuna basundoli bakibi bakimi mais ndimi ko zwa kiti na loboko pona ko protéger muta donc tangu na kena ye na kena événement nyonso na ngazo tala ngo na vidéo
parce que ngai tana ta onga na kiti na mbuta et ça moment de venir ba des autres sala malikolo sala malikolo alors tout le monde batu bazoki honorable Billy Azoki honorable Mususu Babi Azoki makasi balobi ye honorable Babi yende parmi bato yo tala ba image ye wana zomona balo batangi su ba kombo ba mususu mais kombo na ye tango zo pamba ba mesa wana mesa eko songela ye balobi il fallait yo pour simba ou pekisa ba image yo l'accent ba matiti likolo ya nani ya président na ko panza ko bwaka c'est normal na ko pekisa ndenge nini na ko simba ye ndenge nini kuna ngai na moni babité na lobi bien oyo bozo bababi oyo tutu azoki na tele on ba image ndenge moko na bino ngai na moni Mbutakumoyo en difficulté Mbutakumoyo na ba beki na ye en difficulté au moment où na protéger na mbuta za na problème té ki na tele ba jeune oyo bazo sakana na bango. Voilà, merci hein. En tout cas honorable parce que ba événement et puis le biango il est vrai. Tango bazo panza olobi ke ozalaki okene kotika na sekuna honorable Oya Songololo et vraiment on est mon memaki na Mukongo. Alors ya mona pesa maloba epa ya mwana mboka Eric Solo. Tango ba ko délocaliser parce que déjà Eric Solo alobi balobi plan B na bino ezalaki bakanga assemblée. Mais malheureusement assemblée et kangamité. Full stop et pété. Il faut délocaliser l'Assemblée dans la mairie. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'il tourne. Mais Makambo est le cas qui kuna. On est d'accord nango. N'engé to commis les loyaux na président. Il y a bureau d'âge. Moi n'importe quel truc d'ailleurs hier mon ami parce que hier bazo c'est le kuna. À sa premier secrétaire et deuxième secrétaire mon ami honorable Omega. Alors il y a Bissabiso. Ndenge ba délocalisaki assemblée était na mairie bino na kana bino yo personnellement vous allez d'accord nango toté na lobby ke ndenge ba tché Mbuta Landu comme président pour le moment yende président na ngai non honorable Papi Mantezolo abotamaki président ya assemblée té Naïté na longoli président non azam mutuna ngai toza klamoko azam fumwa mbenza nata fumwa mbenza de même na Mbutankumbi de même na Mbutanswami de même na Mbuta Gilbert de même na Mbuta Rémi toza ba fumwa mbenza clan da biso yonga tuna kamtu toujours clan na yo nini toza bandeko mais ceux qui Mbuta Mantezolo Azali sous-souté. Aza toujours député. Pour le moment, soutenir des oppositions. Opposition, na biso, naza kimbangiste. To soutenaka opposition té. Ce par exemple, président Mantezolo a kende na opposition, ngana okende na ye na opposition té. En quelque chose de trahison peut-être, hein? Non, na trahir comment? Ngana mbatu na ko trahir bana matadi. L'Assemblée n'a pas représenté Bana Matadi, n'a pas représenté Moutouté. Et puis parti politique Nangaï, AFDC, et il n'a pas sauté na opposition parce que dans le cadre de l'Assemblée provinciale de Congo central, il y a une union sacrée. Très bien. Il y a tout ça dans union sacrée. On a reçu pouvoir, il y a une union sacrée. Il y a même famille. Trahison ceux qui ont longué OK na rébellion bien OK na nini moko boy. Mais na plan B il y a pétitionnaire. Ezali né ba des choix président il y a assemblée Papi Mantezolo et face bien à bango ezali pour atteindre ti na niveau ya gouvernorat ou bien pour ceux qui gagnent à niveau ya assemblée yo lokola député na ba démarche de senengo lekela nengo zo monela ngo nengo ça la lecture politique après assemblée provinciale. Vous touchez le gouvernorat? Nous avons un jugement clair, la politique. Oh, il y a biso, oh, yo. Tout le monde a la politique, il y a la gravité. Nous avons un gouverneur,
na inane oya sali biloko oyo esalami na Congo central nanu esalama te na gouvernement mais nalobi yango keto ezalaka problème ya mutu na mutu soki lelo oyo bato komiti na gouverneur wana même mokili même population matadi bapesanga raison ke mantezolo te bazala koluka ke gouverneur bazala koluka parce que lelo oyo soki mantezolo aza mabe gouverneur peut balakisa biloko oyo aza nango mabe mais oyo ezomonana na miso ya population surtout mpo na nga na matadi awa non nga nalobaka yango ke nyonso ya mokili pour ça nalobaka exode 14 nazala sui na makambo mosusu nzambe abundela nga donc elikia na nga ezalaka mingi na nzambe donc naza na confiance na nzambe oyo ya ngai parce que nga naza na nzambe ya nyama te nzambe ya nini te naza na nzambe Simo Kimbangu Kiangani oyo azali foi na nga place eza na nkamba nazalaka toujours fidèle na eloko wana na likambo wana nakozala contre mutu te ntango mutu azosala na ye malamu nga nakobetele maboko. Et après awa ndenge bo salaki disons échanger les salamaki pour na désolé c'est na niveau assemblée pour croire que un jour beaucoup la paix sikamoko bovanda na ba collègue na yo député bo sololi aba palabre pour quoi arranger pour que tokende liboso mais na yebite ba député baza ba ennemi non sur 40 députés 39 wana moko taza ennemi na ngai moko te na solaka na yete combien ennemi pour ceux qui na regretté qui lobby comment collègue Fatia Moutou a filmé Karanga donc est-il le lozo le kelangai ngai na ça ennemi te ya député et puis na kozanga bango bien te par rapport ya nini na lobi yango moko te ya betinga mbata moko te ya simbinga na ilamba na seso ko monitor ba simbi susu kile panzu na se ngala kendaki ko intervenir, pour empêcher le roi. Ok. On a toujours qu'on protéger tout ça dans les locaux où ça a passé dans mémoire qui m'ont dit ça. Voilà, je crois que bientôt tu aussi sa émission à Bissot et vraiment bien nous allons juger. L'engue à répondre il y a mon amboka honorable Rifin Kissi où Azali Eli il y a ville portière il y a Matadi. Par rapport à l'événement où il y a non seulement province à Congo central, mais République démocratique du Congo, Mobimba. Parce qu'au quotidien toile, partout, kaka information yangoan. Et ça qui à la une, Jokande, et ça qui copie sa image moko yamabe pour la province de Bisso, Congo central. Honorable, vraiment, je crois que tu connais mais bah il s'agit Bisso dans la source de droit yo kendaki déjà ko solliciter et pas ya ba pétitionnaire o yanga mo sur 22 wana ke ba ko choper na kati ba ko choper na kati mais o yebisa ki bango ba yebisa ki yo non bon comme déjà 22 to signaki yo o ya bien après déjà ndeni en tout cas ils ont moi pas si ba toi le blog bazolo ba wana ah bon? L'eau bazolo baana na biki bazolo bango ndenge na bandi na lobeli wa ki na zana député moko te oyo toko solola na yete na zana interdiction te bana matali ba bisenga ke non nengo ke kuna kingandi ko solola na yete na za moninga na ote non na lobi yango très bien ngai na kotika laka olongola mutu te toute autorité vient de dire Moutoyo ça te comprends bien on a participé dans la plénière dans la mairie. Oh. La Kemeki lobby pour participer. C'est vrai. Vie à retard attendre Salemaki. Parce que c'est là qui pourrait pour participer. Il y a pas ma tête de la Tinga. Politique chaise vide, ce qu'on a tenu pour l'instant. Pour les faire dans Naza na quand oyo pour le moment comme pétition, ce qui est l'équipe. Parce que les retraités, on passe. Le Matezolo a le président. Alors, tu as dit que honorable Matezolo,
a démissionné. Alors on a évité ceux qui ont l'information, mais Batubazo Senga na honorable Mantezolo, avec beaucoup d'honneur, a démissionné. Peut-être c'est ceux qui n'ont démissionné. Bon, Azali proche na yo, na minute on est au komi boye, yo occupé ces conseils. Est-ce que d'ailleurs, honorable Mantezolo a dit que na mairie kuna, et si on va plénière et fongwami, pour expliquer Bamakamu. Parce que Bazali qu'on reprochait Maramou est belé, comme un mitouka, par facturation, banini tout ça, Makamou est assemblé. Et que sais-je encore? Achat à terrain, 1 million. 1 million. Dans le but achat à terrain, 1 million. Président Mantezolo n'a habité côté Moussou. Terrain, on a battu en côté. Et ça, terrain à l'État. Il y a statistiques, il y a l'État. Tu vas démissionner ton état. Tu vois, président Mantezolo, on est en haut. Est-ce que toujours comprendre le quoi? Tu veux bimeli wapi baswango, bimeli wapi. Papa na ngai. Pepe wana ya 1 million. Et puis ba collègue nos députés ne bazolo babilo kwana. On sentait que bazana la vérification ya makambo wana. Ndeko na ngai eloko moko ngai tina kokufa na kotika la okose la boninga problème. Jugement ya c'est ça na ngobio. Jugement nzambe ça très dangereux. Ngana kotika la kokose la kamutu likamoti. Mais le président Mantezolo pour la démission, là, je ne sais pas. Moutou la Moutou, Azan a n'engagé esprit dans les. Parce que le président Mantezolo, Bandakala, Azan a un esprit à redémissionner. Dans ma solo, Oyanga Inaye, Azan a un esprit à redémissionner. Mais le président Mantezolo, Azan a conseillé Naye, Azan a Ninga Naye, Toza Pébili. Na évité. Et ça, ce qui n'est mais na yé moko na bunzambe nyoso na mbona déjà mukanda ya l'état d'émission ya président Mantezolo. Tout solo la kaka ya ba réflexion na dit ko répondre biso et puis ko sepe ça na matin na motuna o je pense que question est là bon tout à la siko boy otali pe caméra na yo pour répondre pas à population à des fois maintenant AFDC ba ken opposition. Pour tout ça, l'opposition, l'opposition, tout ça, on a toujours soutenir bateau dans le pouvoir. Ok, on a dit qu'on ne veut pas par rapport à Bonzambe na yonengo AFDC bakena opposition. Sikoyo, kuna pe Bonzambe no kuna elosenga teke okena opposition. Okotika la ko respecter mibeko ya ecclesia na yo, ninga ba bisa kabino on a toujours côté pouvoir ou bien okobuka mobeko okena ko soutenir par rapport à parti politique na yo AFDC n'est pas côté na opposition. Non, AFDC côté na opposition. Qui n'a pas Soki. Donc Soki. Non, Soki aux ala ndengenini. Moment où que AFDC za na union sacrée. Que Soki. Parce que bangunya ya Bahati, bangunya ya président Bahati. Alors il a toujours président Bahati ma problème et zalana chef de l'État président Nabuso Fachi Beton. Le président Bahati atteint c'est une supposition. Soki est le Oyo, par exemple, à la Congo centrale. Je m'excuse, honorable. Qui député aussi là. Honorable. Qui député aussi là. Mais qui m'ont dit Minangaï, l'église qui m'bangiste. Honorable, par exemple. Qui est en opposition, vous maintenant l'ongwa qui député, qui est na bouka, mibeko ya lingomba nanga. Voilà, souvent il y a une pénalité que AFDC est comme en opposition. Donc je crois qu'il a été clair. Les Camerounais peuvent nous payer salé minangote. Et voilà. Et donc, comme il a souka, honorable Kang Milanda Beto, Trezona, Ningi Kuaka, et le col a peine des zonaka. Rikevondaga nkundi ya bamongisi ya nsangu ninge sepela penge tuba kumwange tangamaka bayankaka bakuwaka pe bamendimina yao tsana manisa beto yiki nkangu na lunda samu na mambu mvola ngani ya salama na kati ya assemblée provinciale ya beto awa ya Congo central yabu ya chuka matondo mingi bampangi ya munu ya mbanza matadi de bamfungu na munu ndemo tu toujours que nkangu ke mfumu ya député. Beno tindara munu fait mouza panza ensemble. Beno tindara munu fait mouza noana na ensemble. Donc munu tubi ya beno musimbaka mutu mo se fait na nzoto. Mufinga ka mutu mo si PV.
donc bantantu bameni surtout bato yaki na zone ya stade Lumumba konya na ntoa la veille ya ko ndi diambu yangolo so monaka ba mettre bana tinika ba elungi ya monde partout parce que ba fondaka na nganda bantantu nena mona que non on devait faire que si le terminer stade Lumumba ni photo na BBC la image nandi ba uyina donc ba moni sa beno bifikula on aura vérifié que si le mais boula muntu mais simba muntu na nzutu voilà si tout yolo muntu abavuza ke mbo muntu ya ngolo do yandi kaka nzoka nde un sportif que nous en a café na ukula beto un sportif que nous en a na nzila vie anga se défendre que mais comme muntu kuzanga nfusi mamu na nzutu fait mamu se défendre pe ikele fait donc on a fourni na pe bampangi na yambu fait prangi mo si fait ba pétitionnaire simba mu na nzutu finga kamunu bula kamunu mais ba photo mes abila munu mungezo naka toujours bantu ba ukutu salaka bika mbuta ya ba na kati ya sal ba misala tina ba mais munu konaka lokota mbuta beto tout l'année na mukongonya munu tambula na yandi banda na zulu ya sal ti peut fondaka la police samba protéger les munu mbuta comme mais ça ba ke tof zinga toujours qu'il doit dire ba panga beto et mbote mingi donc belo kitsabanti mabeno mais ça ba comportement ya munu mbote donc bulenda noa na fait bulenda sosi la beno yamu ya imbi fait Maton Mingi, je crois que ça en est fini pour aujourd'hui. Eric Solo, votre conclusion à nos téléspectateurs. Voilà, merci beaucoup na bande konoso bino bakaka dilwa kwa kulanda beto na honorable Rifeki Silou. Nzambi sakumona beno en tout cas to mekuma na ntuka ya émission beto na beno landaka faso ya masola beto ya lutilaka beno mekuwa tata honorable faso ya metubila beno beno mekuwa ali nwanaka vena kati ensemble beno mos beno kuwa mambo ya metubila beto kanangezola kuluta na kati ya émission ya face au bulldozer de la presse du Congo central betoke kintwali na beno bokila beto na banomba ina ya kela visibilité ya beno et ya kesala dia mosi ya mbote et puis betoke kuiza tokesala émission na mutindu mosi ya mbote façon to mesalila na tata honorable na kilumbu ya bubu yai benmeku wayandi almevo vandaka clair alme expliquer beno nkangu nyoso matadi beno tindaka yandi ani kwenda nwani na beno tokutubila beno kuna na kati ya ensemble samu veke ani kwenda kuna samu na kunwana bitumba tout ça kuna rien ani salaka kima mosive donc yaou ani zolaka éclaircir na bampangi nandi ya Congo central surtout na beno tindaka yandi ani kwenda tubila beno kuna na kati ya hémicycle ya ensemble provincial ya Congo central nzambi vana beno kitwadi je crois tokekutana na bilumbu kena kuiza ande matombe sur nos écritures. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui était donc à la base des troubles à l'Assemblée provinciale du Congo central? Nous venons de suivre. Honorable Rifeki Silou, député provincial de Matadi, a répondu à nos différentes questions. Et vous avez suivi, vous avez vu combien il est sage et combien il a même défendu un député qui était abandonné là-bas. Il a ramené jusqu'à dehors les images. Vraiment, ces images-là, elles sont vraiment interpellatrices, et chers téléspectateurs. Vraiment, coup de chapeau à l'honorable Rifeki Silou. Et donc, le Congo central, c'est une province qui prend de valeur. Membre Yakunouana, en tout cas, Yaouvé. Yaouvé que tout la Ichabeto, Yaou province à Beto. Et Moutindu, honorable Rifeki Touba. Et le gouverneur Grace Bilolo, qui a une pétition, vous pouvez dire qu'on s'en a et pour lui, le gouverneur Grace Bilolo a continué pour ça, qui salo nani, tangi manisa mandat na yandi. Yenge yanzambi na mabuta na beto, kekutana na bilumbu kena kuzi.